ndima kombo na mokonzi mwana na bolojibe ye ajali na libondi akolongo na mota limela kombo na mobikisi aleluya limela kombo na mobikisi kombo na mokonzi Yesu pela mokongu babe soko satana kubeta okuzuka mukete limela kombo na mubikisi aleluya limela kombo na mubikisi kombo na malamu mingi ekosepelisa be okokangama maboko na mubikisi na yo limela kombo na mubikisi aleluya limela kombo na mubikisi tokonguma mela kombo na makolo mpe na ye sukobyanga ye mokonzi na bakonzi nyonso nye limela kombo na mubikisi aleluya limela kombo na mubikisi. Tukutenema tulingi totanga na makomi tukutanga na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1er verset ya misatu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, héritage oyo ezali kobeba pete pe kokozala latana mbeba mukete ni souiller ni flétrir, tona oya mabe lesquels vous est réservé dans les cieux. yango ebombameli biso kokuna na lola. À vous qui, par la puissance de Dieu, nzela na bino ba oyo na nguya na nzambe et êtes gardés par la loi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Bino bobombami na nzela ya kondima pona lobiko oyo ekomonisama na tango na suka. Amen. Amen. Utangi likome malamu mukanda 1 Pierre chapitre 1er na verset 3 à 5 ete apambulama nzambe tata na kolo na biso Yesu Kristo ye koutaka na mawane monene ye aboti biso
pour na elikia moko na bomoi. Amen. Amen. Une espérance vivante. Toali vraiment na elikia. Elikia oyo ezali na ya kokufa te pempo makombo eline espérance elikia oyo ezali na bomoi. Ya seko na seko ya solo nous a régénéré pour une espérance vivante. Wana koutaka na lisekwa na Yesu Kristo kati na bakufi. Amen. Tapesi biso un héritage. Bozwi oyo ekoki kozala corrompu te, ekoki kozala suye te, ekoki kozala ta na mbeba moko mabe te. Yango ebombameli biso kuna na lola. Lilobelobe te mpona biso oyo tobombami na nzela na nguya na Yesu Kristo. Bombami na nzela ya kondima mpona lobiko oyo ezali pembeni mpona komonisama na tango na suka. C'est vrai Nzambe aza na tango na ye, pe réellement tokomi vraiment na tango oyo babengi ma na tango na suka. Le temps de la fin. Bible elobi ete Jérusalem ekozala foulée aux pieds na mabota par les nations jusqu'au temps de la fin. Amen. 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 Le tango yo mabota ekozala résolu, c'est-à-dire na tango na suka à la fin du temps de la fin. Mais pour le moment, tozomona makambo nyonso nkolo alakaki abenga ba prédiction nyonso to ekomi ekokisami na misu na biso. Amen. Dans Matthieu 24, verset 6, la Bible est vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, solo na natina bitumba. Fait tozali koyoka yango atana musika. Na nzela ya internet. Na nzela ya ba information. Makambo ezoleka kuna na Ukraine. Et ndeko na biso Poutine. Mokonzi ya Ukraine. Le 9 mai, il a déclaré victoire. Donc, ils ont des souhaits naïe. Parce que le 9 mai, il y a moi au Yotokoti. Le 9 mai, il y a une date où on est fin à la Deuxième Guerre mondiale. Fête de la Kimune à Berlin. C'est-à-dire IRSS à Longaki. Longaki Bitumbawana. Pays à l'objet a déclaré victoire 9 mai. Éviter que vous allez ndengeni. Victoire moi vous allez ndengeni pas à molongi à utiliser ba minduki na yo azako kanisa mais mokilezali ayete. Amen. Amen. Zambe azali na mwangu na ye. Tukina no Nzamba décider le côté koipe okobisa mate. C'est vrai. Kaka na mois mai oyo le 7 mai 1946 Isa dato yo frère na biso Branham mazwaki mandat. Au moins j'ai quitté la qui est pas payé mon mandat peut-être qu'il ne côté sango malam akinde ko évangéliser pe salo ba payé ko landisama na don o ya ba guérison ya ko bikisa bato don ya ko yeba makanisa mitema na bato le discernement makambo yo nyonso ekokisami na tango na biso. Le ministère a moumbu mosal na Zamboyo, makambo minene et salamaki. Batu bamonaki vraiment encore tango na Yesu Christ kozonga. Pe na le 14 mai 1946, eza dato Israël ekomaki une nation. Amen. Amen. A déclaré qui la nation d'Israël. Mais tiwana Israël azaka kakobunda. Parce qu'il faut y akuka koyeba évangile biso toyebi koyeba Yesu Kristo yo juste tango ya ba nation ekosila tango oya biso mabota bibete kuna na Golgotha Yesu Kristo boka kimiso na ye na mabota pour choisir un peuple qui porta son nom. Aluka libota moko oyo ekomema kombo na ye. Amen. Yesu Kristo ndasala musala wana. C'est pourquoi Matthieu na biso nyonso lokola toyembi
il faut que talela Yesu Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire la prédication na biso nyonso, prédication biblique, bite biso totanga toteaka kokokana na Biblia. Il faut ezongisama kolona babengi les chandeliers. Mwinda oyoyo ezali kopela. On était gens kuna na ile Patmos, amonaki les 7 chandeliers pe kolo imrazala kotambola au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, Matthieu Nabiso, il faut la bâtir sur les fondements de la Bible. Amen. 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 Fondement Nabiso, c'est la parole de Dieu. Amen. Or, Nouveau Testament, où tozali kotanga, yango ezali de base. Kukukisama ya Ancien Testament. Amen. Amen. Et tozana Nouveau, dans Ancien Testament, pardon, dans Nouveau Testament. Mais Ancien Testament, ezali ba prophétie masakolio epesamaki mpona kokokisama na Nouveau Testament. Amen. 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 Et lisakoli munene yango ezalaki nini? Ezalaki kaka Yesu Christo. C'est pourquoi dans mukanda ya Romains chapitre 1er na verset 1 à 3 Paul atatoli tina ya musala na ye oyo Nzamba apesi ye. Alobi boye, Paul chapitre 1er, Romains chapitre 1er, na verset 1 à 3. Ngai Paulo moumbu na Yesu Kristo. Na bengami pona kozala ntoma, ngai na michami pembeni pona kotatola sango malamu na nkolo. Amen. Pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Alléluia. Sango malamu oyo yango elakamaki wapi? Na tango na kala, na Ancien Testament déjà. Auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. C'est-à-dire sakoli Ancien Testament bango déjà batatolaki likolo ya makambo oyo kolo na Yesu Christ. Yende yango ndezali sango malamu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc déjà zalaki elaka ete Yesu Kristo akoya. Parce que muto alikombo na biso ezali Yesu Kristo. Amen. Ezali ye. Yenda zali la bonne nouvelle. Yango ye déjà zalaki promesse depuis le jardin d'Éden. Genèse 3:15 tangamaki ete la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. Momboto ya mwasi yango ikoniata mutu na nyoka. C'était déjà promis. Et ce qui tokoti na katikati na Bible na mukanda ya Ephésiens chapitre 2 na verset 20. Voilà l'acception encore moboko. Les fondements ya Matthieu ya na biso. Ephésiens chapitre 2. Na verset 20. Bible, vous avez été édifiés, bino bolendisami, sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Bino bolendisami na nzela ya malakisi ya bantoma pe basakoli. Wana Yesu Kristo ye moko o libanga ya ibandeli. Voilà. C'est-à-dire Matthieu na biso ezali kobanda kouta na Ancien Testament. Et pas nini ba prophète batatolaki pe na Nouveau Testament où ezali fondement ya ba apôtre. C'est pourquoi mon évangile est pour ramener biso dans les foi apostolique. Amen. Kondima ya batoma la foi apostolique. Bantoma bandimaki kondima lokola bakoko na bango, c'est-à-dire les prophètes. Nous sommes édifiés bisoy sur les fondements des apôtres et des prophètes. Tant que toza kotanga ba promesse ezalaki kati na Ancien Testament, komona yango kokokisama dans le Nouveau Testament. Et la kawane ezalaki d'abord Yesu Christ faut yende foya. Yende azali base ya nyonso tout ya évangile. Na mukanda Psaume chapitre 2 na verset 7. Psaume nzembo kuna déjà promesse epesamaki mpona oyo etali nkolo na biso Yesu Kristo. Psaume chapitre 2
na verset 7. Babite, je publierai les décrets. Wanangai nako tatola mukonzi moko. L'Éternel m'a dit, Kola lobi nangai, tu es mon fils, Yozali mwana nangai, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, ils ont déjà Elikia, Yozali mwana nangai na botio lelo. C'est une période aujourd'hui. Biso tout le long de tout mon agiango, tout ça na katia aujourd'hui. Amen. 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 Ils ont déjà une promesse. Amen. Tu es mon fils. Dans l'Ancien Testament, il y a surtout jamais babenga au père, fils, non. Mes promesses sont là qui déjà. J'étais engendré aujourd'hui. Dans cette période, dans les derniers jours, il fallait qu'il y ait abotam. Azala oyo ya liboso. Amen. Nanzela na yebiso toyeba tata azali nani. Nanzela na yebiso toyeba mwana azali nani. Nanzela na yeto toyeba molimo mosanto azali nani. Donc elaka epesamaki déjà dans l'Ancien Testament. Oyo ezali kosolana tina na Yesu Kristo. Et promesse monsieur ezalaki déjà dans 2 Samuel chapitre 7 na verset 14. Pour ne commettre, je serai pour lui père, un père, et lui sera pour moi un fils. Amen. Donc vous allez pona ye tata, ya vous allez pona nga mwana. Déjà filiation nzamba zalaki kolukete, biso pe tozala na kati ya makambo oyo. Tukoka kososola. Mwana na nzamba zali nani. Na nzela na ye bana na nzambe na bana basi na nzambe babima. Amen. 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 C'était déjà des promesses de l'Ancien Testament. La Bible dit dans Mukana Luc chapitre 10 au verset 22, parce que war oyo ezali ba emoni seli fonzamba fungola o mayela albete sur cette pierre de la révélation je bâtirai mon assemblée. Luc 10 au verset 22. Bible elobi toutes choses m'ont été données par mon père. Makamunyo surtout epesameli ngai na tata na ngai. Et personne ne connaît qui est le fils. Mutu akoyi koyeba te mwana azali nani si ce n'est le père, kakobe papa, tata. Ni qui est le père. To tata azali nani si ce n'est le fils. À moins que ezala kaka ye moko mwana. Et à celui à qui le fils veut le révéler. Alléluia. Pe seulement na oyo mwana alingi komimoni selana ye. Voilà. Muto yebite tata azali nani. J'ai une équation munene. Yango moni ke batu lelo baza ko comprendre te. Kende baptisé ye bango na kombo ya tata mwana molimo santa. Je baptisé tata azana. Mwana azana. Au kanisa il y a un père éternel, il y a un fils éternel, il y a un Saint-Esprit éternel. Trinité. Ce qui est faux. Amen. Ce qui est faux. Avec personne ne connaît le Père. Il faut une révélation. Donc avec Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Amen. Elohim, c'est-à-dire Dieu. Au Ancien Testament. Yenda zali tata. C'est lui le Père. Et dans l'Ancien Testament, Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur de l'Ancien Testament, Yahweh, c'est lui le Fils dans le Nouveau Testament. Amen. 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 C'est ainsi que le Père s'était révélé dans le Fils. Et ça, Dieu était en Christ. Tata zalaki kati na mwana. Réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. C'était Elohim lui-même. Et yo pe si ba fungolo mayele ba lobete pona koyeba yango il faut que ba fungolo na yo mayele. Zamba fungola mayele na yo. Pourquoi ko sosola makambo za makambo okoyi kotanga ngo na classe mais par révélation. Il faut que na nzela ya molimo santo. Déjà promesse, nous sommes déjà dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Était mwana oyo akoya. C'était une promesse. Basakoli balobaki yango. Tukoyi kotanga yango. Dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Et comment il boyete? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Natina nango yemoko
kono akopesa bino elembo. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Talamo sekaya kozwa nzemi. Elle enfantera un fils. Yakobota mwana moko. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Puis bakopesa ye na kombo ya Emmanuel. Amen. Amen. Déjà il a kezalaki na Ancien Testament. Pona kobota ma mwana oyo. Ete na nzela ya mwana oyo biso tozala la révélation tata azali nani. Amen. Ami monisa katikati na ba oyo ya ye. Et likomi oyaki kokokisama na Luc chapitre 1er na verset 35. Wana mwanja yake paye na Marie. Na Luc chapitre 1er na verset 35. La Bible dit, l'ange lui répondit, wana mwanja ebisiye, le Saint-Esprit viendra sur toi, molimo mo santo koya likolo na yo, et la puissance du Très-Haut te couvrira. Penguya na oya leki monene yango ekozinga yo. De son ombre, na elinge na ye, c'est pourquoi le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Amen. Na tina na yote mwana akobota manzela ya moseka oyo akobenga mwana na nzambe. Kwa yai na nzela ya nzoto te, mais na nzela toko to mona yango un engendrement. Il fallait que la sémence parole li momboto na liloba epesama echama katikati na mwana mwasi oyo. Soki na nyozi momboto te, la pure parole. Pourquoi kobotama na sima te, ndenge tota kobotama na sika te, ndenge ndikatagela biso na écriture ya 1 Pierre chapitre 1er na verset 3 à 5. Ye aboti biso na nzela ya parole. Amen. Il nous a engendré à travers la parole de la vérité. Amen. Vous avez mon mboto moko oyo ya solo eteyami pai na yo. Latine te yoko akobota mambala mibale. Parce que balobete molimo ndenge Yesu Christ abotamaki. Il faut que molimo ya katikati na yo. Et le jour de Pentecôte, Zamba sopaki molimo na ye. Et molimo ane tamboli na cet âge de l'église. Dieu nous conduit par son esprit. Peut-être ce que vous allez au Nzambe, il faut zonga na Nzambe. Amen. Amen. Pour être na nzela na mwana oyo, posa na Nzambe zalaki ete, bana na Nzambe ya basi na mibali babima. Amen. Dans Isaïe chapitre 9, na verset 5, toujours promesse zalaki déjà dans l'Ancien Testament pour na koya ya mwana oyo. La tinete na nzela na ye bana misusu babima. Amen. Isaïe chapitre 9, na verset 5. Bible lobi, car un enfant nous est né, pour être mwana moko abotameli biso, un fils nous est donné, mwana moko mobali apesameli biso, et la domination reposera sur son épaule. Bokonzi ekovanda na mapeka na ye, on l'appellera admirable, bakobenga ye oyo azali malamu, conseiller, mopesi toli, Dieu puissant. Amen. Nzambe na nguya, Père éternel, tata na libela, prince de la paix, wana yazali oya mokitani na roi ya mokonzi ya kimia. Amen. Amen. Déjà promesse pesamaki na Ancien Testament pona koya ya mwana oyo. Et na Matthieu chapitre 1er na verset 23 kokokisama ya likomi wana il fallait et l'accomplissement et kwa kozala katikati na Nouveau Testament. Na Matthieu chapitre 1er na verset 3 verset 23, la Bible dit, voici la Vierge sera enceinte. Talete Mose kakozwa zemi, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Il fallait Emmanuel aya, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu puissant, il fallait la katikati na biso na nzela ya mwana wana. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Zambe elongo na bino. Voilà. Oyo ezali moboko ya évangile. Oyo epesamelaki Paul. C'est-à-dire avec ezali fondement oyo eutaki na ba prophète. Bilaka epesamaki na Ancien Testament, kokokisama yango na Nouveau Testament. Na tinete na nzela na ye. Kolo akoka komonisama na nzela na ye biso tokoka kobima. Tobenga mabana. Et pour la biso pe promesse de Dieu pesamelaki na Psaume 22 na verset 23. Psaume chapitre 22
okomonete biso pe tozali bana. Psaume 22 na verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Alléluia. Amen. Awa déjà promesse epesamaki te ngai na kotanga kombo na yo kati na bandeko na ngai. Si ici c'est maintenant c'est au pluriel. Papi, tu as calmé Banoana Makile. Je publierai ton nom parmi les frères. Déjà dans l'Ancien Testament, et la Bible dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Kombo na kolo ekokumisama katikati na lisanga ya bana na bandeko na nzambe. Bandeko banani ezali les fils et les filles de Dieu. Bana basi mibali pe bana basi bana mibali na nzambe pe bana basi na nzambe. Une filiation. Awa déjà biso tozalaki katikati wana. Et na mukanda ya Hébreu kokokisama nango yaki na Hébreu chapitre 2 na verset 12. Hébreu chapitre 2. Na verset 12. La Bible dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Wana ekoma beloba ki ete ngai na kotatola kombo na yo kati na bandeko na ngai. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Pe ngai na kukumisa yo katikati na lisanga. Simone ke batu nyonso tu bazali bana na Nzambe. Te Nzambe aza na bandeko na ye. Amen. Motanga seka kalobi na mwasi Marie était va dire à mes frères. Amen. Oyo déjà ezalaki promesse dans l'Ancien Testament. Avec bato ba ko célébrer, il faut ezalaka ba oyo baza bandeko na ye. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Avec bango nde ba kozwa révélation et moniseli ko ebete tata zana. Kaka libota na ye. Les fils et les filles de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. Et puis Bible mutayebi tata ezaka mwana, mutayebi mwana ezaka tata, et puis muto nyonso tout balingi kofungolela ye. Et ce sont ses frères à lui. Parce que ye azalaki oyo ya liboso abete. Déjà la promesse epesamaki na mukanda Psaume chapitre 89 na verset 28 qu'il sera le premier né. Oyo liboso akobotam. Tout tangi na Psaume 89 dans verset 28, la Bible dit, et moi je ferai de lui le premier-né. Alléluia. Amen. Le plus élevé des rois de la terre. Ngai na kosalete yazala oya liboso yakobota. C'est-à-dire il y aura un commencement. Il y a eu un commencement de la création. Et bandelia ikelamu ya sikana nzela na Yesu Christ. Amen. Ye azali mwana ya liboso. Pe bana misusu fale pe babima. Amen. D'autres fils et filles de Dieu, le frère du Seigneur Jésus-Christ, Amen. va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Alors, kuna nde sikoyo tokokota na kati ya profondeur koyeba ndenge nini Nzambe abengi ba oyo ya ye. Koyebi na mukanda ya Acte chapitre 10 na verset 20 à 26. Acte 10 à partir du verset 26. La Bible dit, mais Pierre les relevant en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entrait, il trouva beaucoup de personnes réunies. Wana pete lotango akomaki na ndaku na Corneille, wazalaki paya ya liboso, akwa kobongola motema.
Dans verset 28, vous savez, là, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Boyebete, bayuda bakoy kokutana na bato oyo bayebaki nzambe te, c'est-à-dire les païens, ou d'entrer chez lui. Toko kote pa naye. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen. Abete nzambe alakisi ngai. Nakoka ko considérer mutu lisusu te lokola oyo azali ya mabe. Parce que biso ba pagano toyebaki nzambe te. Nzambe azalaki nzambe ya bayuda, le Dieu des Hébreux. Le reste ici babengaki biso des impies. C'était un peuple sans Dieu. Omonete na nzela ya bana Israël, ezali libota mobimba nde eza sauvé. Bango nde babimaki bango nyonso to nzambe abikisaki bango. Toute une nation ezalaki na kati na bowumbu, babimisi bango. Pona bakende komema na mboka na elaka. Mais biso lingomba, Bible bite le salut est individuel. Amen. Awa tangu nzambe apesi mobeko, bato oyo bayebaki nzambe bakoki ko s'approcher te. Na ba oyo bayebi nzambe te. Na ibandeli kuno komona te tangu Pierre amonaki vision na ye, tout bani na verset 10. Acte chapitre 10 na verset 10. La Bible dit il y faim et il voulait manger. Ye ayokaki nzala pa lingaki kolia. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Wana bazalaki ko bongisela ye biloka kolia, ye akotaki pratiquement net na vision. Abi il vit le ciel ouvert. Ya monaki bapata efungwami et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissait vers la terre. Amoni eloko moko munene, on dirait toko ezako kitako uta na likolo. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Amoni banyama ndenge na ndenge bandeke tout. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mungongo moko lobete, yo pete l'hôtel m'appelia. Amen. Amen. Mais Pierre dit, Pépé ton lobé, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé d'essuyer ni d'impur. Alléluia. Amoni biloko ezalaki ya mabe, parce que dans l'Ancien Testament, ezalaki même biso bapaya, bato oyo bayebaki nzambe bakoki kovanda même te kati na bino bolia. No baza komona bino ke boyebi eloko moko te. Mpe nzambe apesaki na libota na banyama mosusu, bandeke mosusu oyo yo okoki même koapreche te. Bayebisi Pierre, zwa biloko oyo yo lia, ntango atali biloko ezalaki ba biloko oyo na mobeko na nzambe, yango elobaki ete Yuda akoki kosimba yango ata moke te. Muyuda akoki kosimba yango te. Amoni banyama oyo bapekisaki bango na mobeko, amoni bandeki oyo bapekisamaki bango na mobeko, babi na ete zwa olia ya lobi te. Nga tanke Muyuda, nga tanke oyo ayebaki nzambe, ayebi nzambe, akoki kozwa biloko ya impure te, akoka kolia yango. Mais kola eko yebisa ete oyo nga na déclarer pur, yo koki ko déclarer yango impur te. Amen. Amen. Dans Lévitique chapitre 11, dans verset 13. Lévitique chapitre 11, dans verset 13. Bible dit, voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et vous n'en mangerez pas. Awa nkolo apesi banyama oyoyo bakokai kutu kosimba te. Banyama ya mabe na mubeko. Mais nyama liboso alobi ete banini c'est l'aigle. Alléluia. On ne mangera pas l'aigle, le frais et l'aigle de mer. Le milan, le tour et ce qui est de son espèce. Les corbeaux et toutes ces espèces. L'Autriche, les hiboux, la mouette, les perviers et ce qui est de tout son espèce. Baptangi banyama ebele. Banyamo babuku baboyela kiye.
mais ya moni on a vision ko la lobi ke ngai siko nkolo na yebisi yote zwa olia ya bi nkolo ngana na lia biloko te enyama liboso batangi ezali nani aigle. Amen. 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 Pongo ebite nzamba za capable kozwa yo eloko ya pamba apesi yo valeur oyo kutu mukili ekukaki kopesa yo te. C'est vrai. Na banyama nyonso ya mabe nyama oyo batangaki maka ya liboso nyama mabe zali aigle. Même na Deutéronome chapitre 14 kwa tokosolola mpe komona oyo biso ndenge tozalaki mais puis ndenge nini nzamba komisi biso me tokozwa d'abord nature comme litéa. Na Deutéronome chapitre 14 na verset 12 Bible dit mais voici ce dont vous ne mangerez pas. Tala biloko ko tangate babani na nini na mpongo l'aigle. C'est dit na tangu na kala kozala aigle si babengi bamoni ata aigle eza nyama ya mabe poko même ko identifier te na aigle na nzela ya mobeko. Amen. Amen. Mais lelo yo frère bwalo so koti na bana nyoso tu ya message woyokete nazali mpongo. Amen. Ponete eloko ya mabe zamba lobai bokoyi ko simba te kona koyi kozwa yango apesi yango pe valeur. Kaka mpongo ya zalaki nyama oyo bokokai ko sepela na yango te. Mais nkolo azwi kaka nyama mpona ko identifier ba prophète na ye. Amen. Amen. Habite ba prophète na ngai ce sont des mpongo, ce sont des aigles. Kotoyo alakisi bango na nzela ya mabe, mais kotoyo alakisi bango siko na position mususu. Boyebi na Ézéchiel chapitre 1er na verset 5 à 10, déjà Ézéchiel a monaki les 4 êtres vivants. Oyo Apocalypse ebisaki biso. Il y a monaki yango déjà. Parmi les 4 êtres vivants, la Bible parle aussi de l'aigle qui est là. Alléluia. Amen. Donc on a na Ézéchiel chapitre 1er na verset 5 à 10. Ézéchiel 1er. Na 5 à 10. Bible dit, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Abida kati ezalaki na banyama misato oyo bazalaki na lolenge moko ya bato. Chacun d'eux avait 4 faces. Kati na bango bazalaki na belongi mine. Et chacun d'eux avait 4 ailes, pe mapapu mine. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils s'intéressaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Car la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Alléluia. Tous 4 une face de lion. Lion. À droite, tous 4 une face de bœuf. Et tous 4 avaient une face d'aigle. Alléluia. Pe mususu bazalaki na elongi ya aigle. Omoni so to koti na ba na les 4 évangiles. Ba bingo ba tétamorpho. C'est-à-dire les 4 êtres vivants. Dans l'évangile à Matthieu, comme on était, Matthieu a représenté par un homme. Amen. Parce que l'évangile n'a yé, ils allaient connaître sa généalogie à Jésus Christ. Marc, l'évangile à Marc, ils allaient représenté par les lions. Kunezo bandit, la première ligne, kuna, na premier évangile, na yebazo parlait sur Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert. C'est le lion qui rugit. Donc, il y a représenté dans l'évangile na lion. Puis Luc a représenté par les taureaux. Pourquoi? Parce que comme on était Zacharie même, l'évangile on a plus, c'est parler sur le sacrifice.
balakisi ya karinde kaza kopesa un sacrifice à Dieu. Azuba taureau en signe de sacrifice. Puis le quatrième évangile, c'est l'aigle qui est Jean. Comme on était Jean, il y a la profondeur. C'était parler aussi des mystères. Alléluia. Amen. Et il est représenté parmi les évangiles en tant qu'un aigle. Niamo ya mabe, ou yazala qui rejeté. Mais la Bible l'a relevé maintenant à tomboli épée. La katia majesté na ye. Comme on était, abosani nyama oyo babaki ete azali nyama moko impur. Mais pour les Nzambe alobete botanga yesu impureté akomi nyama lukumu. Amen. Yemo kokolo a s'identifier pe na kati ya ndeke oyo. Na Deutéronome chapitre 32, na verset 10 à 11. Deutéronome 32. La Bible dit, il a trouvé dans une contrée déserte. Dans verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, wana kotalaka lokola aigle oyazali kobatela makinaye, voltige sur ses petits, kazali kobatela bananaye, déploie ses ailes, le prend, les porte sur les plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Alléluia. Amen. Ah bah le bête, sikoyo nkolo tango atambusi libota na ye. Atambusi na lokola mpongo. Azui même exemple ya ndeko ya mabe pona ko identifier makasi na ye. Amen. 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 Munene na ye. Oui, même prophète dans la matière qu'il était aussi les aigles de Dieu. Kula kisete mpongo ndenge nini azali ko matana ba hauteur. Azali ko mabana ne na mapapu. Mais ndeko oyo na katikati na mibeko azalaki nyama oyo bokoyi même ko sepela na yete. Mais Nzamba ye ko identifier. Kuta lobi pe biso ba oyo na ye ba bete na Matthieu 24 verset 18, là où il y a les corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Et pas inini liloba ezali. Et pas inini musuni oyo ya ezobi misaba makila ezali. Là s'assembleront les aigles. Kono siko ya bana na ye même na katikati na nation abengi bango ete bazali bampongo. Ba prophète na ye a identifié bango menana bampongo, c'est-à-dire l'œil. Baza ko matali kolo, mais dans la loi azalaki eloko oyo babwakaki. C'est vrai. Amen. Premier oiseau oyo azalaki rejeté c'était l'aigle. Non, c'est vrai. Mais Nzambe ayebisi sikoyo Pierre alobete oyo ngai na déclaré pur, ne le déclare pas impur. Comme pas ya Corneille balaki ye aigle. Abite zwa lia. Ya bite nkolo na loi le commandement ko eko simba oyo ya mabete. Amen. Amen. Ngai na simba nanu eloko ya mabete. Mais comment kokolo bana ngai te aigle oyo akome eloko ya bien. Kula lobete ngai oyo na lobi ezali peto ko iko changer yango te. Ce que moi j'ai déclaré pur. Atanga mona lobaki tazali mabe, mais tango aye pa ina ngai nkolo na lobi akomi peto. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit bato tabi non, Dieu m'a appris. Zamba pesi ngai leçon. Lite ya munene. Ko yebete na koki ko tatola lisusu teke bino bozali ba impur. Non. Parce que ngolupe komeli bino. Amen. Bino bozalaki na Nzambe te, tangu kolo akufi, d'abord aye na nzela na nzoto, abotami, biso tozalaki na ye na mukongo na ye. Tangu azotambu na ba village Jérusalem, tozalaki na ye. Tangu ya akufi, tokufi na ye, asekwi tosekwi na ye. Amen. 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 Ya zalaki mumboto, il fallait akufa, ponete abimisa mamboto mususu. Amen. Et il a jeté les regards maintenant parmi les nations. Pour la biso toyiba mpongo oyo tozalaki rejeté dans l'Ancien Testament, mais azongi si biso na valeur na biso na nzela ya ikulusi. Donc bakoyi kotangela yo lisusu teke condamnation, mabe, malédiction, non. Parce que yo zalaki mabe, Nzambe a déclaré yo pur. Amen. 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 Et puis pe muyope okoyi kotangela susu ndeko na yo mabonga te. Non. Il faut regarder toujours ton frère à travers l'œuvre au mukolo akobisela biso na Golgotha. Amen. Parce que vous allez na valeur mon côté. Amen.
Mais Nzambe nde azwi yo. Nzambe nde atomboli yo. Apesi yo bavaleur nyonso. Abifungola mapapo, fungoli, banda kopumba, bandi kopumba, bibotala, muto bino, niyamo bino zayi koboya, mais ngai nazwi bino lokola mpongo wana. Amen. Aza na bakalite, ayebi kobatela bana na ye, ayebi kobatela maki na ye, ayebi ko na parti ya likolo, azali komona nyonso zali na se. Pa bete, basali na ngai, prophète na ngai, bango bazali identifier na nini na bampongo. Amen. Epe, oyo ya ngai, oyo nyonso to azali mwana na Nzambe, abengami lelo mpongo. Amen. Epai nini liloba ezali kotangisa makila, toki kotanga yango na Matthieu 24 au verset 28. Matthieu 24 au verset 28. En quelque lieu que soient les cadavres, et pas ignoso, et bembezali, là s'assembleront les aigles. Et pas iwananini bampongo, bakozala zinga zinga, alléluia. Amen. Nkolo asalaki promesse à l'obété, à couper sa biso, une table, il va ouvrir une table. Et pas une vomissement ekozalate, bisanze ekozalate, la nourriture pure. Et vous asiko bilei ya bampongo. Et vous allez étaler. Bangonde bakozwa la révélation de qui est le Père, la révélation de qui est le Fils, la révélation de qui est le Saint-Esprit. Amen. Oyo banyam ndeke oyo babwakaki na Nouveau Ancien Testament, Nzambe alakisi mena na munene na ye, na majesté na ye. Ye moko alobi ete nga moko nakomi une malédiction, nakomi mpongo, mpo nete bango bakoma une bénédiction. Siko ntango bakotombwama nalakisa munene ya bampongo oyo. Amen. Ayebisi maintenant bino libota oyo oyo ngai naponaki bino na tina bakoko na bino, botala bango lisusu te lokola bilakela mabe. Et Pierre alobi que Dieu m'a appris. Bible tezana bandeko na biso musana bonka accommodire. Alléluia. Amen. Bible bénissez toujours. Amen. Amen. Ne jugez de rien avant le temps. Comme attend moko boye où le Seigneur to éviter. Dès dobité to komi na moment où na tangu na suka. Tangu Poutine a déclaré maintenant que je dois agir. To éviter. Na vous déclarer victoire. Kwa bitumana pe ba américain ba coach yango ba za ko pesa sikoyo. Ukraine wana minduki bazobunda azokoka te mais alobi que le 9 soué na ya déclaré victoire. To éviter tozokende wapi tokomi vraiment na suka na tangu na suka. Et biso toza maintenant bato oyo tozali na zina attente cause la dernière bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Et Bible dit là où il y a la viande fraîche, là où s'assembleront les aigles. Alléluia. Onyamo babwakaki. Numéro 1 ba oiseau rejeté, le Seigneur l'a récupéré. Amen. 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 Et il nous a donné maintenant une place de valeur. Abengi biso bampongo. À travers Moussala Salakina Golgotha. Aïbisi Pierre ne regarde plus Moutulokola, on a déclaré pur. C'est par grâce des ambassades biso monete pourquoi koyeba évangile. Alléluia. Yenda za couvrir maele ya moko na moko. Tuzozela la grande bénédiction pour ne te bande qu'on a biso msuso bakangami encore na mabota baya. Amen. Bakoya. Amen. Parce que ce sont des aigles. Amen. Bakoli eloka kopolate. Non. Babete eux vont manger seulement la parole. Amen. Et nous savons à qui nous avons cru. Amen. Alléluia. Amen. Et puis évangile vous allez proclamer c'est une évangile dans l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Amen. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes rétablis, ramenés dans les fondements des apôtres et des prophètes et pas Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. C'est lui la meilleure règle. Il était devenu une malédiction pour que nous puissions devenir une bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse aussi mon frère. Dans le Seigneur de Jésus. Amen. Amen.